Ezali breaking news, tozali ko confirmer bino papa Paul Kisolokele azali na kati Angola, plus précisément na la vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges resteront toujours les mensonges. Ezali breaking news, tozali ko confirmer bino papa Paul Kisolokele azali na kati Angola, plus précisément na Luanda na paroisse ya Golf. Et toko rappelé bino na bandeko oyo ba ebité papa Paul Kisolokele mbala liboso akomaka na Luanda zalaka vendredi le 21 novembre 1997. Et tango baye ko bimisaye na Angola tango baye ko bimisaye na Angola ezalaki lisusu vendredi le 21 novembre 2003. Et aye ko zonga 11 ans après est tombé le 18 novembre 2014. 3 jours kaketikali pour ekokisa lesoso le 21, donc vendredi le 21 novembre 2014. Bino moko oyo bozali bana papa simo kimbango boyebi kotala makambo na biso esala maka hasard te ndenge ye moko papa Paul Kisolokele alelaka makasi tango bazali kobimisa ye na kanti na documentaire oyo na salaka bomonaka ba extrait wana na kotila bino yango na suka. Papa Paul Kisolokele ami lelaka mingi e atunaki batata na ye na kati avion tango bazozongisa ye atuni batata na ye alobi eske papa otiki ngai bakomisa ngati na niveau oyo wana papa Paul Kisolokele azali komilela tango maya miso azali kobima mbala moko ayoki batata na ye balobi na ye liloba balobi na ye maloba balobaki na ye ezalaki boye balobi mpona nini ozolela balobi tala date ya lelo rappelez babi tala date ya lelo ezali nini tango papa Paul atali ezalaki vendredi le 21 novembre et avant d'aller kotala ezalaki même date oyo akotaka na Angola, donc juste 6 ans. Alors malamoko akati kolela amonaki yango eke ezalaki bolingo ya batata na ye elingaki sala mandengo wana et 11 ans après azongi lisusu na Angola oyo ezali makambo ya Nzambe akosalaka makambo na ye na ndenge na ye biso tozali kaka koinforme bino oyo bozali bana ya papa Simo Kimbangu boyebi elingi koloba nini. Merci. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges resteront toujours les mensonges.